félicitations partout pour na nengi au moment qui frère na yo vu de loin et pas ya maman Olive Lembe tout le monde ba photo kaka yo mo za ki wana amour wana ya frère na yo pour to loba ki to mais pour la kisi ba trino aux ana motima malamu et solution ni zo mi azu visa to azo kende wapi non mon indo na biso vidéo ngalo ba ki ngana poussa na pembela lipa pour na pesa solution ngana na principe mobo ya parent na ngave de modoka ça ou bien tu fais bien ou tu fais rien. So on monte au ça les camons bien te ça la monter. Ou bien au salaire mon salaire bien. Donc voilà. Bon on a chance na rien ba chance belé na kusa na mo. Na bandi la famille mo ya ba principe. Na travailler na théâtre na ba famille mo ba principe, na ça ba parent mo ya ba principe donc ama mbele ba principe. Mon vidéo loin elle est malade. Maintenant c'est notre intervention. Alors, mutu na mutu a contribué au après que ça là. On a ngai vidéo là ça ka frère na ngate za pe na pe idole na ye. La vidéo là vraiment soki ngai na ba fanatique ya na fanatique ya artiste comédien vidéo là ça. Joana et ça là que tous ala na ye tout mon maman Olive na mutema na ye malamu oya zala kanango ayoka ikolela ya bana na ye azalaki te ntango ye akuti kutu kombo na ye ezotambola na kati ya makambo yango epuis esalami ndeko kosala lelo mosu na ye naloba mpe na bandeko na so baartiste comédien omoni mama Olive wana azalaka soki peut-être aza absente na likambo moko boye omonaka biso na biso tokomotakine zoka baninga mosu bakomoloba makambo bakomobosana ke mama wana apusa na pembeni na baartiste comédien kate po babela mama wana sala eloko mobe oyo nano esalama te azwa pena plus de 30 artistes comédien ake na bango Dubaï bao nano bamata baavion te epuis akotya bango mpese basombaka bamijou balata bachanete mama wana tovandaka boye lokola alingaka azali amoureuse ya théâtre ya comédie même ça va comédien to passer journée culturelle na ye to seki si payer et puis na suka sali biso moi bola alors il faut dire que to soignera maloba na biso to longola moi ben gratitude mususu lelo to bango ke soki lelo loboko epesa ki yo owangani yango bato pe faut pesa ba ko ça maboko na bango siko moni déjà oh yo salaki na wa pesa encore pour une fois. Merci maman Olive Lembe Kabila pour le soutien na yo. Biso souci na biso ezalaki te toyeba esika nini lusungi ko uta. Mais souci na biso ezalaki que vie de loin à se retrouver en bonne santé. Mutu akoki kozwa soin na yo. Non bon ça na pété nazo pesa ba félicitations na ngana le nouveau marié Hans Luzolo. Je veux dire le Fatomas. Tu as grignoté. Ah Hans, tu as grignoté le mariage. La CPLI. Et puis on ça va merci à toi groupe Nabiso et mon nous vivant. Oh nous surtout ça la pour on a sauvé de loin. Tu continues ça là-haut et ça là bien. Je moi ça qui a notre papa anglais. Ah, il est venu au son on est caméra il est là maintenant sur le mariage. Et puis en blanc moi ça va y aller bien. Alors bari papa que me chiche que me caméra là. Alors là il est là la mignonne, la mignonne, et dressing belenga pro. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grasse Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grasse Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grasse Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'immobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas.
nos clients, donc clientes partout dans le monde. C'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là. Au bangate. Donc, maman, on utilise des produits. Il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate. Dernière chance, il y a pour ce nayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là, c'est produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour la mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour arranger poso pour la sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow! Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya moki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olini maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Nzambe tolobate biloko tolobate Nzambe yo otani ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai piokuma olingi osomba pomade naturel awa toza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovimisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois ozwi résultat Salut la pomade Awatoza mwasi na ngai pakomi nango kibokoni na pomade Awatoza. Basketteur from America. Is it America every day? Say. Basketball player, you know what it is. Yeah, thank you. Everybody, wait up, mama, thank you. Donc, on est ensemble, nous avons déjà fait un sentiment anniversaire. Merci na phénomène la dit et sauvé. Oyo. Prophétisa qui déjà victoire oyo tant on souhaiter l'anniversaire ça yo soki journée na yo makambo simbaka esimbi merci beaucoup bato tu na pesi bambote merci bao na bosani bolimbisa ngai. Joyeux anniversaire président Saïsaï. Le lot anniversaire na yo yango to gagné 4-0. Joyeux anniversaire vraiment président, vraiment joyeux anniversaire monde entier bazako souhaito anniversaire. Ouais, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon,
RDC bazalaki pas pressé pour rien c'est bango bazala patient babanda no bamatch te bazela anniversaire na bango voilà lelo résultat ezalaki facilité na futa nyongo ya 2 matchs mobimba mpona anniversaire na ngai tandi na toki charge ya mboka na mapeka ya anniversaire na ngai donc omoni na cadre toujours ya mayo c'est moi tout la Varese nga na mer chemise Varese les anniversaires là il a dit esobe le phénomène abaki ça na ba so koti likambo ezaka danger le roi les anniversaires na yo kota makambo ya léopard 2 matchs to betaki to comme ça léopard mboka Diompa azongi pena kombo ya léopard donc voilà quoi anniversaire faut que petit on est pas au matampi mon na mutai na makamtu matampi donc il est pas là Varese il peut doit des fois les mon madame la chemise Varese uniforme donc voilà donc un mot pour l'anniversaire na yo en tout cas oyambi ba te pelé na restaurant hôtel ya cher et l'équipe à restaurant nyonso vraiment et pas ya frère na yo à Pedachou. Ouais ah vraiment tu es en famille tu es couple Moudoko ou ils a couple au ba parena biso mon papa de Moudoko ma maman Ebiche et Tissomba il y a qui vraiment faut que la maman encore en famille et le monde a bana et puis bato mosusu bauti États-Unis mpona fête oyo pala nga nde nakende États-Unis mpona bakolation oko nga na rataki bango babi te tonton saisai ami coming to happy day for you nde coming happy day for me donc voilà quoi ozali awa anglais kama tozolobama na fête oyo na français nanga motu nakokota kota lingala mpona mosenzi ya te mosenzi ya te mosenzi ya te des fois te donc vraiment buffet tolia nde tolingi tomela nde tolingi donc voilà MD service la place et puis kala mingi te bandeko Bukavu na bike bazolela sai tomona lisusu te na mamba football ya Bukavu tozozongisa équipe na bino boyebaka équipe penza donc ezoya ya makasi toluka na couleur na ba stratégie bomona pene équipe na bino ya mboka na biso komona te katana donc katana lokola papa azali na mambo chaud biso tobandobetaka pembe donc couleur ya chaud donc voilà anniversaire na restaurant ya cher ba restaurant nyonso vraiment na le palais buffet en bossa la te on peut s'appeler grand merci dans le boss Abedachou Bedachou ya maman Pembe donc on a passé bambota trop merci pe à trop donc vraiment pas besoin de tout comme bien oubliez ça bien pour les bien vraiment merci na bato tout ba soutenir ngai vena ngai ya motema le docteur des ignorants Eric Mandala et maman Maria Piron na sanité tête ndai maboko bank ya wili mushene koda mboka vena ngai wili etoka na braza maman Jolie etoka et c'est vraiment après merci na veki matiadi ya Julien Mbala na Jobour ba tout petit peu ba ola biso sur le secteur de Dédé Keno sans oublier l'icône de Jobour Cédric Banza un homme à un cœur sans défaut et c'est Moses Wassitou Bosani Binoté Abdul na Johannesburg na peso bambota toka la te mama Vera Zoya système à tequila one shot de Abdul Jabba mon numéro 1 bon numéro 1
Voilà quoi. C'est un grand merci. Tout. Donc voilà. Kéké? Boss Kéké, tout à l'heure je serai au Carré Club pour faire péter mes 50 bouteilles de champagne. Donc voilà, tout à l'heure. Il y a plein d'Américains pour assister à un spectacle. Je serai accompagné des Américains. Donc puis ça sera Alors, président, question quand moko photo et circuler makasi, on fait des félicitations partout. Pour n'enlever au moment qui frère na yo vu de loin et pas ya maman Olive Lembe tout le monde a photo. Kaka yo mo zaiki wana amour wana frère na yo pour toi le baki tout mais pour la kisi batu kino aux aramonté mamalamu. Et solution ni zo mi azu visa to azo kende wapi? Non, mon indo na biso vidéo ngalo baki ngana poussa na pembena likambo pour na couper sa solution. On a un principe mobile et apparemment on avait dit modo comme ça. Ou bien tu fais bien ou tu fais rien. Soit on monte au ça les camarades bien t'es ça la montée. Ou bien on salit on salit bien. Donc voilà. Bon on a la chance na rien, la chance c'est bien la couta na mo. Na bandi la famille mo il y a ba principe. Na travailler na théâtre na ba famille mo ba principe, na ça ba parents mo ba principe donc na ma mbele ba principe. Mon vidéo elle est malade. Maintenant c'est une intervention. Alors, mutu a contribué à quoi ça là. On a ngai vidéo ça ka frère na ngati azape na pe idole na ye. Donc vidéo vraiment ce qui ngai na ba fanatique ya na fanatique ya artiste comédien vidéo là ça. Joana et ça là que tous à na ye tout mon maman Olive na mutema na ye malamu oyo azalaka nango ayokaki kolela ya bana na ye azalaki te ntango ye akuti kutu kombo na ye ezotambola na kati ya makambo yango epuis esalami nde koka kosala lelo mosu na ye naloba mpe na bandeko na biso baartiste comédien omoni mama Olive wana azalaka soki peut-être aza absente na likambo moko boye omonaka biso na biso tokomotakine zoka baninga musu bakomi loba makambo bakomi bosana ke mama wana apusana pembeni na baartiste comédien kate mpo baobela mama wana asala eloko mobe oyo nano esalama te azwa pena plus de 30 artistes comédien akela bango dubai bao nano bamata baavion te epuis akotya bango mpe basombaka bamiju balata bachanete mama wana tovandaka boye lokola lingaka azali amoureuse ya théâtre ya comédien abengisaka bacomédien topase journée culturelle na ye toseki si pe ye epuis nasuka asali biso mwa bolamu. Alors il faut dire que tosoignaka mwa maloba na biso tolongolaka mwa baingratitude mosusu lelo toye bango ke soki lelo loboko epesaki yo owangani yango bato mpe fo bapesa oyo bakobuzongisa maboko na bango nsima mpo bamoni déjà oyo yo osalaki na oyo apesaki. Encore pour une fois merci maman Olive Lembe Kabila mpona soutien na yo biso susi na biso ezalaki te toyeba esika nini lusungi ekouta mais susi na biso ezalaki ke vie de loin à se retrouver en bonne santé moto akoki kozwa soin na ye toyebi ke na mboka na biso toza na bato ebele. Mais maman Olive a ses contacts qui garantent il y a plusieurs soins, il y a vu de loin. Le plus vite que possible, il y a la démarche est bandit déjà à zéro. Le médecin a dit que la checking, check-up général à quelle négociation il y a en Afrique du Sud. En attendant, ce que je suis se rétablir. Donc, dans la liste, il y a même un petit repos. Dans soit en France, en Maroc, donc voilà. Ok, président Saïsaï, merci. Un mot pour la Léopard. Au Yondekolo anniversaire, Yondekolo victoire. En tout cas, base à la patiente. Tu vas mettre un match sur la bateau. Na otala ba anniversaire ni naturel nango. Anniversaire za ya mbota matin. Because après anniversaire ngam ko na kutana papa de Timido. C'est anniversaire pour na fêter. Anniversaire ngam ko ba présenter ngam medu. Tant que tu fais anniversaire à Dubaï, tu vas faire un Dubaï. Donc, dans ma note, chaque fois que tu fais un match, tu vas contacter pour un lien mon anniversaire pour te gagner.
vraiment bomoni résultat lelo ibenge biso barkela bato ibenge oyebi biso te ibenge naoyebisa yo ape na nga tosolola bien tobalukelaki yo mais tosololi bien yo pofingaki ye yo pofingaki ye bacongolais tala deux match oyo tobeti papa na nga ibenge natala match na fois partis na paster mokuna namoi paster fois partis na nga finga mais kibo nzambe ekangi mu ta batie biso biya liboso fois partis pena oh ibe yesu fois partis akale nabi kofinga te ta batie biso biya mibale paster mokuna azalaki pembe ayi iben nabi papa tika usali mabe iben donc mboka mobimba nde toya boye tofinga bino mais mboka mobimba mpe na minisi oyo tosengi pardon mpena ngai benge match ya lelo pena bosukisi bokecu ngai nabaki bokogane te bokopola sikoyo lelo tobi tokogane mpena nga bayambo Moïse Mbi pas beti concert na poto isimbi. Na bisi yo eza ya tembete. Eza ya tembete. Na minute oyo combattant ayeba ke oyo bana ko senga na mboka ese salami. Bolinga ki président Joseph Fatika Bokondi esi atiki. To ana président Fachi akumba masolo o to zo bunda eza sous combat te comme jalousie. Déjà na bamboka mosusu basi ba comprendre que comment ese sili et comme il aura dit comme soni ko tira baninga basamba ça bon pesa ba raison bon mais Moïse Mbi aya a tek concert 80 €. Mais est-ce que asimeli moto film 80 € ngolo bani o ali akoki akoti o akoki ta koti te bon comme pour les bateaux ba prix na ba non na ba déjà mamba obonde la on sili mamba bonde la sili to bonde ba combattant trop to similier trop to mona na so bena que ça se compte comme solution te ngai bitumbe ba bitumbe ba donc voilà bitumbe ba kaka okuta na ngala nzela pardon ezate to yi kaka mpiko oya longi ya longi otinyo so yebi ndenge nzamba bi ya muto mbenga okufe so nzamba ya liwana ngala mabo wa combattant na to okuta na nae yena oboma ngai donc voilà donc tous ensemble mboka yango biso se trouve ndawa baokanga mutu te ofingaka ese leka tolimbisani yaka donc mboka yango oyo makambo te ezosalama awa na ofete anniversaire nanga awa makambo te ezokako bien naza en famille madame come just sing English anglais comme te lobana ma fan my daddy sai dis bonjour à tous mes fans en anglais fan de ça je moi ça qui a notre papa anglais yebi no so ko ne xamra ni ye na ma so ke ma ye et puis en anglais so ba ya ni o ba de ko ko mu chin chicken me camera no ala yo kai de les actes na les ya ne ta non, bon, ça n'a pas été dans une félicitations à le nouveau marié Hans Luzolo. Je veux dire, le Fantomas. Tu as grignoté. Ah, Hans, tu as grignoté le mariage. La CPLI. Et puis, non, ça va merci à toi, groupe Nabiso et Mon Nous Vivant. Oh, nous sommes tous à la première de notre vie de loin. Tout continue au salon et au salon bien. Donc, merci, bye. Ciao. Ouais, merci beaucoup. Donc, Rolandi Sam Kazadi, merci Naminotou. Stéphanie Lacayotte, la grande dame, merci Nayopé. Merci na Cédric Banza, de Djogouro, merci na le gros le docteur des ignorants, Eric Mandalapé, Ali Kazadi, doyen, Ali Kazadi, doyen, les doyens, P, le patron Youssouf.
je suis en train Alekota papier, elenge ya Congo. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro.